Peine de mort et 20 ans de prison sont des peines encourues par Kapala, Arsène et Esther pour la traite des personnes et association des malfaiteurs selon le réquisitoire du ministère public. Ce trio, qui a organisé l'enlèvement et la vente d'Eldi Mabinza Bikai, cet infortuné qui a totalisé 3 ans entre les mains de ces négriers de temps moderne. L'affaire est prise en délibéré et le verdict sera rendu dans le délai de la loi. Au regard des moyens développés par les avocats de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de penser que la conviction du juge sera emportée. Les condamnations seront prononcées, seulement une question restera. Où se trouve l'enfant et comment le retrouver? La principale réparation à laquelle s'attend la partie civile. Les pouvoirs publics sont vivement interpellés, en l'occurrence la police nationale congolaise et l'agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. La pratique de vol des enfants gagne du terrain sur Kinshasa. En face de la radio-télévision nationale congolaise, une autre gamine de 6 ans a connu le triste sort d'Eldi. Beaucoup d'anonymes souffrent après ces pertes d'enfants en bas âge vendus sur le marché noir comme des articles commerçables. Peine de mort et 20 ans de prison sont des peines encourues par Kapala, Arsène et Esther pour la traite des personnes et association des malfaiteurs selon le réquisitoire du ministère public. Ce trio, qui a organisé l'enlèvement et la vente d'Eldi Mabinza Bikai, cet infortuné qui a totalisé 3 ans entre les mains de ces négriers de temps moderne. L'affaire est prise en délibéré et le verdict sera rendu dans le délai de la loi. Au regard des moyens développés par les avocats de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de penser que la conviction du juge sera emportée. Les condamnations seront prononcées, seulement une question restera. Où se trouve l'enfant et comment le retrouver? La principale réparation à laquelle s'attend la partie civile.
Les pouvoirs publics sont vivement interpellés, en l'occurrence la police nationale congolaise et l'agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. La pratique de vol des enfants gagne du terrain sur Kinshasa. En face de la radio-télévision nationale congolaise, une autre gamine de 6 ans a connu le triste sort d'Eldi. Beaucoup d'anonymes souffrent après ces pertes d'enfants en bas âge vendus sur le marché noir comme des articles commerçables. Peine de mort et 20 ans de prison sont des peines encourues par Kapala, Arsène et Esther pour la traite des personnes et association des malfaiteurs selon le réquisitoire du ministère public. Ce trio, qui a organisé l'enlèvement et la vente d'Eldi Mabinza Bikai, s'est infortuné qui a totalisé 3 ans entre les mains de ces négriers de temps moderne. L'affaire est prise en délibéré et le verdict sera rendu dans le délai de la loi. Au regard des moyens développés par les avocats de la partie civile et le réquisitoire du ministère public, il y a lieu de penser que la conviction du juge sera emportée. Les condamnations seront prononcées, seulement une question restera. Où se trouve l'enfant et comment le retrouver? La principale réparation à laquelle s'attend la partie civile. Les pouvoirs publics sont vivement interpellés, en l'occurrence la police nationale congolaise et l'agence de prévention et de lutte contre la traite de personnes. La pratique de vol des enfants gagne du terrain sur Kinshasa. En face de la radio-télévision nationale congolaise, une autre gamine de 6 ans a connu le triste sort d'Eldi. Beaucoup d'anonymes souffrent après ces pertes d'enfants en bas âge vendus sur le marché noir comme des articles commerçables. Eza nango procès moko esengalaki ezala ndenge bozali komona yango te kasi tika esalema bongo po bana basi mibale oyo bozali komona awa bazali bongo miyibi, kasi miyibi oyo bayibaka na bichi ngobila te, miyibi oyo bayibaka na libongo ya baramoto te, miyibi oyo bayibaka na gambela to na zikida te, kasi bazali nde miyibi oyo bayibaka bana keba yebela po bilongi oyo. Tala yango bien, bozali komona bango boye bayibaki bongo mwana ya batu ya 2 ans na komo ya Mabinza Bikai depuis le 15 janvier 2022 ti lelo mwana wana ya muke azali komona na te na yango awa tovali bongo na parke ya Kalamu esika bakangaki bango, kasi bazali kosambisa bango bazali kondima ke bango nde bayibaki mwana oyo, kasi esika mwana yango azali ti lelo nde bango bayebi te. Esengeli boyeba po bino nde boyibaki ye pe place azali, esengeli boyeba yango po pasi oyo baboti ya mwana oyo ya 2 ans bazali koyoka na ye moko pe mwana esika azali koyoka, bino boyebi yango te. Na yango bazuzi ya parke ya Kalamu balobi bakotika bango te, bakoshimba toujours ti bakolakisa esika mwana oyo azali. Biso pe tovali koloba tala elongi ya mwana oyo bien, soki omona kayela lupangu moko to na ndaku moko esika songolo to pakala yebisa na leta po aya ko récupérer mwana oyo bamiyibi oyo mibale bayibaki. Mais po na bino bokozala wana ti mwana wana komona na pe après komona na mwana makala ezozela bino po bolia vungule, soki bokebi te bokokende Kanyama Kasese. Ba mama bino batu botikalaka na bana na ndaku esengeli kozala éveillé ekenge eluta keba na batu oyo bakotaka na mapangu, eske ana kozo mama ya komela awa na kozo place ya suba yebela bango, tala bango bien po bango nde bazalaka batu oyo bayibaka mingi bana. Tala bana bien, mwana bimaki na porte landa oyeba mwana azali wapi elowana ke wapi po makambo ya boye ekomaka te. Me po na bino bokozala wana ti mwana oyo ya 2 ans Mabinza Bikai akomona na pe bokolapa kosalaka musala oyo ya koyibaka bana. Qu'est-ce qu'elle dit lorsqu'elle C'est un procès comme il ne devrait pas y avoir. Un enfant de 2 ans, Mabinza Bikai, pas malade, mais volé par ces dames. L'une a reconnu les faits, mais dit ne pas savoir où se trouve l'enfant.
On n'imagine pas le traumatisme psychologique de cet être innocent et la douleur des parents depuis le 15 janvier 2022. Le tribunal des grandes instances de Kalamou qui instruit le dossier a clos les débats. Les plaidoiries commenceront à l'audience prochaine. Le prononcé du jugement interviendra selon que le procès évoluera audience après audience. Dans l'entretemps, le gamin poursuit son supplice. On ne sait dans quelle maison dans cette ville de Kinshasa. Le réseau dispose des liens solides et plusieurs ramifications qui continuent à kidnapper d'autres enfants pour les vendre. Une véritable traite au XXIe siècle. Il s'agit d'un bébé qui est soustrait des seins de sa mère. Mais nous sommes en matière pénale qui requiert célérité. Le président n'a pas la civile, la mère de l'enfant pleure tous les jours. Elle a besoin que Mme Esther retourne son enfant. Les tentacules de ces réseaux s'étendent jusque dans l'administration où l'on trouve ceux qui produisent les documents administratifs pour ces candidats à une destination inconnue. Ce gamin de 2 ans n'a fait du mal à personne. Et pourtant, des dames l'ont enlevé et vendu à $5 000. Elles l'ont avoué devant le tribunal. Seulement, elles préfèrent faire la prison que de dénoncer leur réseau pour son démantèlement. Impuissant visiblement, aucune possibilité de coercition. La torture étant illégale, le tribunal les condamnera certes, mais l'enfant risque de ne jamais être retrouvé et beaucoup d'autres courent le même risque, le réseau étant solidement installé avec des membres capables d'un pareil endurcissement de cœur. La Lisadelle, qui s'est jointe à la partie civile, pense qu'une peine capitale pourrait bien être prononcée contre ces criminels. Ils acceptent avoir pris l'enfant, volé, kidnappé l'enfant. Mais sauf, ils ne veulent pas dénoncer là où ils ont vendu. Quelle serait la conséquence? Ils seront condamnés. C'est une association de malfaiteurs qui seront condamnés pour une peine capitale. C'est-à-dire qu'ils passeront toute leur vie en prison. Et je ne suis pas content avec les comportements de certains acteurs de justice. Parce que quand ces personnes, je vous dis d'ailleurs que si nous avons réussi à arrêter ces personnes et à citer certaines personnes, c'est parce que c'est avec les services spéciaux. Mais à pleine instruction, parce qu'ils continuent à citer d'autres personnes. Ils ont cité même certaines personnes. Mais ces personnes n'ont jamais été interpellées. Brutalement, le dossier a été demandé en communication à la fois au parquet général et au parquet près le TJ. Et toutes ces demandes, nous ne croyons pas que c'était les démarches qui visaient effectivement à obtenir l'enfant. C'est en pareille circonstance que se pose la question de la nécessité ou non d'embrasser certaines considérations venues d'ailleurs, comme l'abolitionnisme et le non-recours à la torture. Le petit gamin est depuis 7 mois entre les mains inconnues et les bourreaux, avec ostentation, refusent de le sortir de ses supplices. Merci beaucoup, vous avez suivi ce qu'on vous a proposé comme spot publicitaire. C'est avec regret que je suis en train d'aborder ces sujets, mais je crois que dans cette émission, vous aurez vraiment les détails en ce qui concerne cette vidéo. Ici, on retrouve une famille. Il y a quelques mois que cette famille avait perdu leur fils. Nous les avons reçus sur le plateau. La personne qui était l'auteur de cette histoire a été retrouvé, d'après l'histoire, parce que Boyo Kango Awa. Mais chose étonnante, dans le cas de Solo et Zanini, au jeune couple, va perdre Moana Nabango. C'est-à-dire que Neko Moko, côté à moi si, Aïbi Moana. Parce que des fois, on doutait que le trafic à Banez allait rater. Mais je demanderai à la réalisation de nous mettre la photo de l'enfant. Vous voilez été, parce que Awa, tout comme il y a un dossier, il y a urgence. Nous en avons besoin de Moana de retrouver. Ces couples va perdre Moana Nabango. Moana ya muke bon Moana Awa. Moana depuis bazwaye. Babandi ba démarche, lokola moto ayiba Moana oyo, tango ba oke na Moana batu ba yeba Moana kai. Bayaka ko signaler mama oyo aki koyeba ngo tango bandi ko tuna. Alors ba meka qui piéger la personne concernée. Balande la qui basala qui suivi jusqu'à ce que ba qui mettre la main sur la personne. Ndeko moi sur bakangi. Déjà partir il y a parquet. Il y a un sale jeu et comment il ça la mawana. Ba tourner sur ko ba kolo mwana en bourrique. Bokepa oyo mto senga mbongo. Bokepa oyo mto senga mbongo. Je me pose la question,
bande kopé ba osambisa oyo, ce sont des parents. Obi eloko linga ba sala ote ko linga pété osala moninga. Alors cette histoire avait vraiment, je dis avait vraiment choqué. Jusqu'à ce que makambo oyo eyaki ko salama babundi lokwa bakangaki bandeko wana, cette fille akendaka makala. D'après les histoires to bandai koyoka mutu oyo babandai ko financer la fille ba ebisaka eke no tika kende makala à partir makala to koyeba ndenge ni biso doki obimisa yo. Ndende kwa kenda makala ti na ndenga kenda wana et tous nous avons vu makambo oyo lekaki. Ça m'étonne ndeko depuis kenda makala. Ces couples batikal ko retrouver mwana na bango te. Ces couples bazo galérer, couple o bazo souffrir. Papa oyo akukata kosala esusuté. Maman oyo aoka esusuté parce que elle ne fait que pleurer. Allez la katongo midi pourquoi pour na mwana na ye. Plusieurs mois bazo retrouver mwana na bango te. Au moment où mutu aiba mwana azana na prison ya makala. Lelo ndeko wana alingi kutu abima na ye. Pourquoi? Parce que bato a financé ba na mbongo. Ba na makoki. Mais ce couple n'a rien. Et là que choqué même qu'on fixer pro dossier na tribunal, c'est tout un problème. Ezo sengambon. Basa la boy yangote. Tobeti ba porte. Bandeko bokendaka et pas ya première dame, bokende pas ex première dame. Tout le monde a quand même qui a des actions oyo basunga kabatu. Botala makambo mususu makambo minene ya boy. Mais cette famille, je précise bien, ata soutien mutu mon côté. Ça dit cette famille se retrouve complètement abandonnée. Ne sachant quoi faire, par où commencer pour retrouver moi dans la bango. Alors je demanderai à toute la bonne volonté. Est-ce qu'on peut aider cette famille? Bandeko bazo benganga et pas si coller là chaque jour. Incapable nazo ebate tomé ki ko sala ba démarche na beti ba porte. Ezala bato ba sola na première dame. Bandeko bazala ka de part et d'autre. Tomé ka ko aider bandeko oyo. Mais jusque-là, pas de solution. Bandeko bota la biso so boki kosunga. Cette famille est complètement perdue. Papa ou azana besoin mwana na ye. Maman ou azana besoin mwana na ye. Mwana abungi kaka boy. Tozo bate ba obanda ba osuka wapi. Mutu ezala pete ke mutu ayibaki mwana akima. Mais mutu ayibaki mwana bakangi ya kotipe prison. Mais na prison kuna ça dire procédure ezo salama eloko ezo salama tende kwa kota ne prison fana na kimia. Aza inquiété. Moi, on a pu porter disparité, il est le moins à zomonanate. Est-ce qu'il y a possibilité tout sunga bandeko? Alors, je voulais juste faire cette annonce pour Nati Kabino Bolanda sous émission Mobimba na Mozindo Boyoka Nini Oyo et Komeli famille Oyo. Merci beaucoup. Suivons. Merci beaucoup. Vous avez déjà les détails. Mesdames et messieurs, nous abordons un sujet très très sensible. Je crois que depuis un certain temps, comme vous le savez, nous abordons aussi des émissions dossiers. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une émission dossier. Vérité et réalité, Bosso le Peloleng Yakobika. Mais cette fois-ci, nous avons un dossier où vous allez pour aborder, vous allez très sensible. Vous êtes parents, vous êtes papa, maman, vous qui êtes sensible au cri des détresses. Voici un dossier que nous vous présentons. Et certainement, avec vous, avec votre complicité, nous pouvons trouver la solution, puisque nous croyons également en l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui pourra mieux faire les choses, parce que je reçois un couple pour la toute première fois. On commence d'abord par ma gauche. Déjà, papa Aza Awa, à se présenter. Comme on les a dit, Nipe, Aouti, Wapi, Ndeko, Mbote. Mbote, papa là. Bandeko Bazo Landabiso sur Nouvelle Tendance Télévision, Baoki Koyeba, comme on les a dit. Comme on a dit, Pasteur Élysée. Comme on a dit, Pasteur Élysée. Ok. Na fin na banda. Ok. Pasteur Élysée, Azali Koufana na commune à Bandalungwa, et Sika Ozali. Na droite na Nazali na maman Nyosoto, et surtout appelé moi na Bango. Maman Mbote. Mbote papa. Kombo nani? Kombo na Maman Grâce. Maman Grâce, Ozali
nani parce que tout le monde autant na papa Élysée. Ok, maman Grâce Azali, moi si ya papa Élysée. Maman Grâce courage pour te mettre un peu sur la bande de Kobaïba, souci Zali Nini. Merci beaucoup. Je reçois pour vous, mesdames et messieurs, un couple. Alors nous vous présentons déjà à ma gauche, extrême gauche, à Touzali, na serviteur de Dieu, pasteur Élysée. Wazali Nabiso A sur ce plateau. Et à ma droite, nous avons son épouse, Bezali Maman Grâce. Baïko visiter Biso pour partager un coup dur au Baoto Kuta na bango, Baoto Kuta na la vie. Papa Élysée, Bandeko Baota la Nini et Komeli Bino. En fait, le problème est comme Ezali que Baïbi, moi en Langai, na combo ya Eldi Mambinza, Bikai qui a 2 ans. 2 ans, avec ça 3 ans qu'à la minité. Alors c'était samedi 15 janvier, on a quitté. Donc samedi 15 et tout ça. Alors on va m'appeler à la maman que Natinda qui bana depuis parce que à la maison Naza j'ai mon fils et puis le fils à mon petit frère qui a lui 7 ans maintenant. Alors bayeko websanga asinga Natinda qui bana juste en face. Basomba mungwa comme ça. Alors banda natina ki bango bazongi na noté. Alors mais c'est pas possible. Mais bakendaka bazonga qu'est-ce qui ne va pas? On t'écoute natina ki ndé Chris Ben, c'est lui il y a 7 ans. Les garçons a suivi, mon garçon a suivi et son grand frère. Voilà. Okay. Donc par moment ils arabatindie boyi mon appelle à l'andi bakei basomba le kapesa en face. Et surtout que baza lié baza voilà, la place moko. Mais cette fois-là, après 2 heures, Luka Bango, que le garçon est rentré, lui seul en pleurant. Il y a 7 ans. Azoli là, tant que maman va tenir, mais il a problème. Alors, tant que tu bima, tu kutanina, moi, si mon quoi, l'entrée à Lupango Awa, de Azubiso, Tokenaya, Ebisibiso, qui est dans son bino. Mungo batindi bino et puis après singa jouer et bisinga lobby nous avons joué oyo c'est dans sombe la paix petit frère na joué après na bisi na bité faut to zonga la bité c'est dans sombe la paix jouer après à zu moto bakena na landi moto na kokite nde babakim bakei alors je savais pas quoi faire to bandi ko luka bandi ko luka. Mais gloire à Dieu, tant que moi je suis dans un bimana bana, voisin en face, monaki bango. Voisin mususu, moi en aïe à moi si na katalopan, monaki bango. Et en partant, na cousine nanga moko. Atana cousine nanga moko, baleka ki liboso le pan oncle na biso moko cousine nanga monaki bango azana 14 ans. A monaki bango a tuni bango d'ailleurs, a tuni où est-ce que vous allez. Il y a 7 ans à répondre que maman nous a envoyé. Maman nous a envoyé par quoi? Nous avons mususu memi mwana. Akantika keta mususu aza ndeko ya maman oui. Et puis elle a laissé bakei na bango. Zoka ndeko kende mobimba. Akenda ki na mwana yango wana. Alors tant que tu fanda à un moment donné to lekisi moi temps moi jour Ndé ba course ya kende beach, kende aéroport, kende ba frontière, tout ça. Obano kende pona tout ça ni. Kotika ba photo, à vue de recherche et ainsi de suite. Ndé sikoyo to kokanisa, maman ko bisanga lobi mon frère, mon cousin nanga moko na kombo Arsène, azana moto aza mutu ya wewa. Alors, ndé tellement tozo tambola boye tout ça, otame tozo ata moto na ye. Ngana okende côté ngana moto na ya tambusanga ba course na pour ka tout ça les ba compte foutier au lieu tout dépenser ka ba tout ça. D'abord que ça va. Boko kende kasi okende osululana papa na bango po akenda ko luke na ndako na ba balabité azasu na ndako te azakenda quelque part likolo côté à Selemba. Ndé ake komona siko papa ya ba cousin na ye donc son oncle paternel. Tant comme son oncle na ya tunia lobi il y a Arsène Denin parce qu'on a besoin de début dans les cambo et tout ça, dans la moto. Dans le but, Arsène Abimaki, depuis dimanche, donc le cambo est mis samedi. Mais dimanche, on a 4 heures, Arsène a longo, à Zunda, côté, il y
ya Selemba okuna côté à Sana. Alors ndé alobi bon ça va ngana yebi adresse son oncle paternel abi zwa leki na ye da yebi place wana. Ndaye ko zwa leki na ya Arsène ya mwasi ba ko kende pa Arsène. Yepé de son côté azaki na ndako oncle na biso. Ndaye bisi cousine na nga wana oya monaki mwana comme par hasard. Nzamba zara nzamba edaka. Comme par hasard ebisa lobi na kende nga moko te accompagner ngai. OK. Et sali ke siko ba ko kende na cousine na nga wana na cousine na yepe oya mwasi ndeko ya Arsène. Ba komi pa ya Arsène ba kuti Arsène mais moi c'est Arsène azate. Ba bandi ko solo la makambo ya moto ndeni. Mbala moko moi c'est Arsène aye. Tant moi c'est Arsène aye afandi. C'est alors que ma cousine là va regarder moi c'est Arsène bisi c'est ya Gracia. Yende na monaki. Yé na monaki mwana mwasi mais maki mwana. Zalaki lokola mwana mwasi parce que en fait jour wana na monaki azaki na ba plante mais lelo na moni azana ba suki na ba tresse ya ba mèche. Mais jour wana alataki ba plante ezaye na monaki. L'EP réflexe moko yeli par la grâce de Dieu azui téléphone abandi ko sala siko mwana mwasi na ba question andi ko tourner ba question alobi mais Deborah yebisanga est-ce que samedi ozaki pa na ngai? Oui samedi nazalaki ba heure nini ba 15h. Effectivement ba 15h de heure ya bana babunga ki atinda ki bango ba 15h OK mais tango yaki o le ka ki liboso ndako te pona nini osuki na sima la bite na le ka ki na liboso ndako te na suka ki na sima et puis nda yebisa lobi mais oyebi ko créer un problème ya lupango amona ki muto akendaki na bana alobi mwana mwasi wana abimaki na toilette nda tuna lobi tango yake pa na okotaki toilette ya lobi na kotaki toilette mais pona nini okoti toilette mais okoti na ndako te parce que na ngai nazaka na toilette na kati ya ndako falaki oya okota na toilette na biso ndako ke okota wa libanda wana po ya libanda zaka na bato wana kuna basala kango makelele alors nde alobi OK na kotaki parce que nazaki na besoin vraiment ya kosuba ainsi de suite. C'est alors papa que a comprendre que oui atuni olataki ndeni alobi na lataki bilamba bo na lataki bo donc description no sa bilamba o ya lobi nde oyo batu wana ba monaki ndenga lataki et la fille qui était là ma cousine là nde o ya lobaki que moi sona na monaki lataki bo ba décrire nyonso na mbala moko nde nous sommes dit en tout cas nde ya ko benga ngai mbala moko la papa ya kana nde na ko ya singa lobi ma nyonso na moni eza mwana mwasi nde to juillet kaka to lobi c'est bon ça va kendo ko tikanga des temps babimi malamoko atiki na la police parce que déjà nani plainte ezaki na IP crime to comme na la police wana to benga bato IP crime balobi non boyebisa ba police baza wana ba memaye bao baza balobi te faut bango baya ba sala biso mukanda awa po akende donc et comment est bon jusqu'à 18h et puis RLK qui déjà alors ndé bayiko bisanga mais est-ce que akola la wapi alors nous étions obligés à communiquer na commune de to kini na commune ya Bandal ala na commune ya Bandal wana alors les jours suivants tant qu'ala na commune ya Bandal moi na mwasi moko ayeko se présenter kuna na commune ya Bandal la kombo ya Esther wana na commune ya Bandal basona OPJ la solo na OPJ à partir ya commune wana j'étais surpris ya ngana zate na OPJ aye na ndako na ngai ya bandi ko luka wapi ba témoin wana ba témoin babimaki ke ba monaki mona mwasi wana baza wapi ba témoin ba ko kangama bobike témoin ke ndaka musika témoin kangama ka tout ça ko bangisa ko intimider voilà ko intimider bango ko bangisa bango ainsi de suite alors ngana zala kité alors nde siko na ko tala na ko benga camarade na ngamoko ya avocat debisinga lobi mon frère na point o bokomi bazolinga ba libérer mwana mwasi wana ba kimisa yi alors bokende na Kalamu bokende na parquet à Kalamu eto bokende na parquet à Kalamu après basali réquisition baye kozwa mwana mwasi wana bakende na parquet à Kalamu arrivé na parquet à Kalamu kuna en tout cas papa toyo komona Esther cette Esther là Esther ayaki na Bandal ouais ayaki na Bandal oui aye lisusu na parquet aye na parquet cette fois là na mwasi moko boye mama Eget aza mwasi ya pasteur na bango soi-disant. Alors bayeko ya wana bazueli la fille là Deborah ouais ibaki mona bazueli deux avocats bazueli ba avocat mibale magistrat kuta tunaki ye mwana mwasi wana mais yo relation les entre yo na obakangio
oh nazara pire sœur naé pire sœur kaya quartier ka pire sœur à quartier mais ose la mutu ba avocat pour zara pire sœur zanga na relation tout ça bien yango na zele ba avocat OK pas de problème ça choix na yo papa toujours progresser moi na moi si loba vérité a lobate ba ye kozwa ba témoin nyonso wana ba monaki ba ye ba lobi biso to monaki tout ça et plus ba ye kozwa les petits là mon fils là moi na ya ndeko nanga wana les neveux voilà il y a 7 ans aye ko ya wana na nini akomi na parquet akoma ki vers 13h tant akomi na 13h magistrat a ju moi na wana abisa le bien en tout cas boutique est libre bino no so bobima songe to bimi a le boye la eju ba eli eju ba biscuit ba fandisi magistrat a dit ko tourner ba question raconte-moi un peu qu'est-ce qui s'était passé, qui avait pris ton petit frère, ça s'est passé comment? Moi on m'a dit qu'on relatait, nous on sortait de la parcelle, on a vu cette maman là sortir de la toilette et quand elle est sortie de la toilette, elle nous a accompagnés, donc Tobimi na yenzela moko. Quand ils sont partis, elle m'a dit qu'est-ce qu'on vous a envoyé. Je lui ai dit maman m'a envoyé les sels. Dès à lobby, donc je vais vous acheter les sels. Dès à Sombeli biso mungo apesinga jouer, à zu petit frère nanga ebisinga lobby attends je lui achète aussi les jouets. Dès à mati moto non. Dès à Kimina moto akei magistrat afandi. Après sous un temps à zongeli sous les mêmes questions et l'enfant relate bah même fait. À zongi sous plus même de jusqu'à 17h 18h. Papa ayeko bimisama na mwasi wana na kasho afandisi biso mama na bango batu mususu bafandi wana ba magistrat mususu batu bazalaki ebele wana na kati ya nini wana atuni alibisa lobi est-ce que tu peux me montrer la maman qui avait pris ton petit frère papa sans hésitation moi na kepa na ya asimbi bandi kolela donne-moi mon petit frère c'est toi qui avais pris mon petit frère donne-moi mon petit frère abandi kolela magistrat ebisi mbala mo ma soeur s'il te plaît songisa moi na batu. Est-ce que photo samba sous cet enfant n'a que 7 ans d'ailleurs à ça 7 ans il a encore 6 ans donc à ça 7 ans. Est-ce que moi nous depuis 13h jusqu'à 7h maintenant nazara na ba question alali ala muki na poser ba question azo bizanga ka makamuka ka moko wana version ezo changer te pesa mwana batu la fille là aboyi koloba makam papa après mwana mwasi wana aiko kende prison aiko tinde prison quelques jours après tant batindi na prison totikali kaka donc inquiétude sur inquiétude to la kate to liakate papa ba santé za bisoté on mange pas donc rien ne va tout ça la sur l'oroté zama aiko ça la grâce le pasteur ya mwana mwasi wana aiko yoka lisolo wana non fona kutana na pasteur papa ya mwana alors il m'a cherché. Moi je connais cette fille là, c'est ma fille, je la connais, mais nous allons aller. De maman en prison, pasteur bandi ko tourne ba question. De moi na moi ça na ebisi à lobby tant nazaki na parquet Arsène mobali na ye cousin ya maman a bakenda ki na ye fille wana Esther na iget maman wana iget ya soi-disant maman pasteur na bango. Bakendaki na ndako moko nganga bapesaki bango poussière moko boye babisi bango ke bapesa ye a sokola ninga za na parquet wana po abima ko ta présenter te pasteur habité wana ezaki bobo kanganzo to ezaki pona makambo wana te alors yebisa ngai problème ya mwana eza ndenge nini nde mwana mosana ko yebisa lobi omoni banda na prison awa na sali à peu près ce qui une semaine ou 2 semaines motozo ko rendre nga visite te nga nazo souffrir bango bafandi alors soko lingwe ba problème ya mwana tuna Arsène qui est mobali na ye cousin ya maman et puis mobali ya ye Deborah wana alors netoye ko longwa sikoyo total to bi bon likambo eza resola subote to kende susu na ip crime papa to ko na ip crime to sali to déposer plainte na biso normal et puis balobi bazui agent moko ke na maman kende ko la kisandako place Arsène Afandaka. Maman qui parle ici place Arsène Afandaka. Bah si biso c'était un samedi bah le bon ça va to kende ko kangai ba 4 heures ainsi de suite. Tant que ko benga ba policier on a to juillet parce que to kenda ki ba 4 heures alala ki nanda côté. Ah. Alors vers 8 heures comme ça il y a dimanche en gros ils a dimanche bah dimanche il y a fin il y a mois il y a février ah.
maman epsinga lobi Arsène asala abula ka moto na parking ya mola. Alors allons-y, toko zo Arsène place wana. Abi OK ça va. To zelati to zoyer place wana. Nde to yeko kende tant to komi raison pe nzambe asali grâce to komi to moni pe wana. Azana mutu moko azo matayi peine. Papa dès qu'Arsène nous a vu, au moment où on a un problème, abandi ko afficher ba ko banga moko boyi ba ko lenga maboko ne simbi guidon ya moto mezo lenga, moto mezo beta. Na sina abi pasteur bonjour, ngabi bonjour Arsène. Pasteur Boké wapi? Ngabi biso pe tozo kende peine. Tozo kende peine parce que fona comme église. OK. Ça va bon abisi mutu wana comme ça okitanga na mema bango wana de konanga oyo pasteur beau frère nanga bi OK ça va tomati na moto na abisi na lobi to kende na epente to komana nu côté ya nani ya mama poto ya boulangerie wana oncle nanga moko za place wana to so mbongo moko comme ça to ya kokende alobi OK ça va to kende parce que nous avons place ni na rotike na la police nini parce que natali na molar wana la police moko za la poste la police moko za pembeni wana natali na comportement voilà comportement na ya ba motard baza wana so ba monika balinga ki baya na secours na ye tout ça je me suis dit il faut na déplacer voilà place eza nini te ndeto yoko bima na ye to komi na boulangerie wana maman poto na si oncle Azawa te total na parti politique moko eza sa yo soko koti boy akoza la wana to komi wana na yebisi c'est que asola mingi na capitaine Azawa et tout ça yé pas zo croire nango c'est kazana kati ya te wana na poste police wana ezalaka na voilà na kwa wana ya nani wana ya sayo wana allez to kiti ngana ngaki kutuna kita na moto nde mama bisinga bitu yoko kitate yo tikala na moto ngana kita na tala oncle ala siko to tikali ngana ye mama kiti tanga kiti akoti na poste à la police ye siko atali azolandela mouvement kuna tanga monika policier moko akoti na kati ya zui arme azo ya a démarrer moto na ngali kola moto na ye kola moto a démarrer moto siko moni to zala en tout cas ko kimangate ngape na wil na guidon to comme na ko sala ba mouvement ya zo sala ba mouvement pas na sali effort pas aller to baluki biso mi ba le ko to accident ngaka sala mais monene heureusement que chauffeur azaki liboso na azaki prudent ali ba policier ba yemba la moko ba ju biso abandi on ngana bi problème te ngana bi problème wana te na bi likambu te pasta botika boy na bi problème te to koti na kati kuna ne ba policier aussi mais yo problème ni yango ozo kima nini o te na moni ba ko kangisa nga ya wana bi problème te problème na bango wana nga na bi yango te alobi te est-ce que bozalaka na bango mikolo nyonso nga bi tozaka no na parquet to kutana nga na yo mais est-ce que na simba yo na sina biso likambo mais lelo awa pose-toi la question ba policier ko batuni mais faut te poser la question bozalaka na bango pourquoi ba sala ki yango te ba ko sala nga awa nde to fandi na kati wana ba ko benga batu ya IPCRIM na ko benga police ya IPCRIM na bisi bango tozana mutu ango awa tango ba police ya IPCRIM ba ye wana to koti na mutuka ba bandi ko ebisa ba lobi moni soko lobi vérité te place moi na batu azali petit yo to ko torturer yo il faut lo ba vérité soko lobi vérité te makamso to sala kuna yo ko kango te tango ayoki moi ba grimace wana na langage ote ngana ko lo ba nga vérité en tout cas nga été mutu nazwa ki mwana. Bien sûr, moi, si je suis un peu mais je suis pas Esther. Esther, on a fait on a évité Esther a fait un GB, mais on a évité l'adresse précise. Papa, tu as fait crime. Quand tu as fait crime, tu as fait na bureau ya colonel. Le colonel Azo Nani n'a fait crime. Les garçons là commencé à témoigner devant le colonel. Azo témoigné même lieutenant Morazala Kiwana. Bravo. C'est brave même qui racontait au colonel Makamwa na wana zagolo bana nakata mutuka lobi mon colonel les garçons ici a avoué que hier mutazaki moi si na mutazaki mwana mais moi tant moi c'est mwana akiko tika mwana wana epa ya Esther moi si moko soit des enfants na GB Esther le bio que colonel le bio que ça faut que les moi si wana papa bakei bah c'est là qui sa place moi c'est Azali aolinga kolobate bah na Esther était en train de pleurer botikana loba vérité ce qui batiki ye boy on a pe mananu na zana zemi botikana pe mananu na zoloba
Bapé monsieur ceux qui babandi les sous botikana loba mais bozana on a paiement quand on to combien qui ezaki déjà vers 12h bon tant ba na Esther c'était déjà vers 13h 14h le temps basa la manœuvre non soana to se retrouver déjà 16h ndé OPG benga ya bisinga lobi bozonga ndaku comme ça boya lundi na tongo to trouver solution mbala moko papa to zongi tant biso to zongi ndaku. Donc, juste après nous, un monsieur s'est présenté là-bas. Le bic Yende, Mobile, il y a Esther. Azam Mobile, il y a Esther. Bazana Esther depuis 7 ans. Moutouana, Papi, son nom, il s'appelle Papi. Ategrabami, tout cas, na métro, kuna, ainsi de suite. Na Bandal. Oh, Yende Mobile, il y a Esther. Alors, aye, à côté, kuna, à Sololi, on a habité. Pour précision wana ye moko papi wana ne mutaya ko yebisanga siko na parquet à côté kuna Sololi à côté pas colonel à côté pas OPJ à côté à Sololi je sais pas ni à Solola ki kuna alors tant que ça to komi lundi to maboye capitaine azobenga ngai oh dossier na bino nazo mona ngo compliqué makasi na le dossier compliqué papa qu'est-ce que vous dites oh moni na kamwe garçon oyo Arsène Akenda déjà ko déposer plainte na parquet général. Donc réquisition moko yaki awa depuis les 15. Donc bino bokangi lobby dimanche. Alors hier réquisition yaki déjà avant les 15 déjà réquisition. C'était quand? C'était dimanche, je pense dimanche le 22. Donc le 22 réquisition et avant que tout le monde avant que va porter plainte. Voilà. Donc vous voyez un peu. Donc réquisition yaki avant. Ngana tout ni question mais OPJ, nous comprendre. C'est qui est l'OPJ? Congolo. OPJ Congolo. Ok, d'accord. Alors, mais comment les 15 nini mutuna bakangete siko tire que j'en ai qui les 15 et qui peut nani dossier nini parce que on a peine à comprendre te dossier ngo réquisition et pe na kombo na nga ba yebi pe ke nga mutu na za na dossier ngabi papa, ayez un cœur des parents, s'il vous plaît. Ayez un cœur des parents, un cœur des pères, s'il vous plaît. Nous souffrons, s'il vous plaît. Nous souffrons. Comment vous pouvez accepter Makambuya Boye? Comment Bissope quand même tous les Congolais. Cet enfant-là, quand même, à cause de la paix, moi, à cause de la paix, mais c'est aussi ton enfant. Comment tu peux accepter Makambuya? Oh, il faut dossier qu'il y ait un parquet général, parce qu'ils ont déjà un parquet général. En tout cas, et que ça les mabongo te ndena ko luka ko benga magistrat ya kalam place dossier ezali ya lobi non dossier on les a suite ya dossier moroiza ya dossier eza awa et ko kende sous parquet mususu te il faut ezala kaka awa d'ailleurs batu mususu quelques-uns na kati wana bazif sanga balobi so kaka bon demi dossier wana eke parquet général ba étouffé dossier wana ici le likambo wana ici il faut kende kaka kuna na parquet ya kalam papa ndé. Et comme il peut ça moyen, peut ça boyer, peut ça moyen, tout c'est et ça peut ça moyen, peut ça moyen. Ndé bayeko zoa, bayeko longola bango na épée crime, bayeko kene na bango na parquet à Kalamu. Comme na parquet à Kalamu, ça c'est jour nazo comme na parquet à Kalamu, na comme on a mutumoka se présenter pas na ngai ndé papi, boy tout ça, mobile ya Esther. Et voilà tekrami tout cas et puis singa lobby nazalaki na épée crime le dimanche na côté likutu colonel a zone à bureau na ye na bisi colonel obi ke okangi chéri nanga awa okangi chéri nanga ndé colonel a beteli nga le solo na bisi te wana chéri nanga ibo tout ça ndé colonel to solo na colonel et tout ça c'est na bien bon donc yo koti kuna chéri na yo donc biso ba passe tout ça nango bino bomoni angote mais yo moni chéri na yo OK pas de problème ndé alors to fandi na nini wana aluke ayepe na ba avocat na yepe na tour na ye pour na Esther et tout ça ndé au fur et à mesure basolo ba likambu nyonso papa ezola kisake bango de bazana mwana bolo ba place mwana zali ba ngoloba te Arsène tango bakangi Arsène na Esther bazokota na ip crime Arsène azoloba Esther loba esta loba vérité place moi na bato azali na cop na bino nga na li eloko te na cop na bino wana na zwe eloko te esta loba place moi na bato azali esta nga na bima na dossier oyo loba nga na bima na situation oyo papa ça c'était les paroles il y a moi na mbali wana Arsène le dimanche le lundi
makambo na nyonso échanger tant ba komi na nini ba solo li na avocat na bango ba solo na nini je ne sais pas si oh ba solo la qui ça li habillage et comme c'est un jeune voilà tant ba komi kuna a changé version Arsène a changé version a commis oui na loba ki na nga bongo kaka tika na loba tout ça ah papa yo muto témoigner tout ça maman chez zo la ki ça donc Arsène a eu offre na pécri à partir pécri voilà donc offre ça qui a changé maloba nyonso to loba qui il voulait être libre voilà mais enfin à tourner temps va proposer makambo il a changé ma version a changé ma version en entre-temps mon fils reste introuvable. Ça fait pratiquement combien de temps ça fait c'est depuis le 15 janvier. Ah ok d'accord, le 15 janvier. C'est depuis le 15 janvier ça. Les 2 mois oui, tous ceux qui ne dépassent que 2 mois. Donc ça 1 mois na 3 semaines. Toi qui ne pas 3 semaines c'est quoi. Donc 3 semaines et kokoka lobby samedi. Donc alors ba kozwa bango bakena bango na prison. Bakena prison et puis kuna comme par tous les moyens. D'ailleurs, les messieurs, Bazaroloba, où ils ont ramamiki, Awa Parké, ils ont ramamiki, ils sont tous zélamamba minene. Baken des prisons parce que kuna tevini torosala akobima. D'ailleurs, Déborah m'avait dit à moi-même le jour où na kendaki na commune ya banal kopé sambongo po bazwa transport bakende parquet à Kalamu ebisanga lobi ngana za awa me batu nga baza libanda bazobunda na kobima e mataye kita na kobima. C'était le même langage aussi avec suite ya oyo mutwana wa ya kiwana bakobima tebinde tokosala bakobima bino boza na eloko bakobima ainsi de suite. Et si bango na lobi oui bien sûr je peux ne pas avoir peut-être beaucoup de moyens ou tout ça mais j'ai Jésus. J'ai Jésus. Nazana marambe belé j'ai Jésus. Peut-être ma relation au bino bozana ngo peut-être na au travers ma bossa la kawana. Je ne sais pas mais moi j'ai Jésus la seule unique relation nazana ngo au kobuna biso eza Yesu. Alors ba se retrouver bazana na makala mais bazolinga kolobate en entre-temps bazoluka ndenge nini ba voies et moyens pour babima. Alors ba corrompre place au falaki nde bazako torturer bango bima voilà ba étouffer vérité à partir à wana ba ke kuna po ba biki wana ezaka makambazo sola boyelo ba salabo et tout ça et suki wana et ba biki na prison toke to fandi na biso en attendant bazo ça la biso makambo to bima. Alors yango moni je sais pas maman kozana idée à compléter par rapport très compliqué très compliqué ba papa ba maman je crois que dossier oyo toki kotika mote mobay ko likonza mboka na constitution le bique congolais nyonso taza lindenge moko moto aleki muninga na ki congolais alors azati c'est-à-dire congolais oza congolais ngana congolais na congolais et vraiment comme la justice élève une nation na bité mboka na biso na makambo aboye c'est-à-dire batu ba na raison mais balingi ba changer ba tourner bango mona na bango azanan mais trafic d'enfants on a kati mboko toyoka ngo kaka mais lelo yango yo toza ba maman ba papa j'ai confiance na bino tokota dossier oyo mwana wana amonana parce que mwana na profiter mwana na aza mais bakomi ko luka sko ndenge ba ko sala peut-être ba bimisa mwana ngo peut-être libanda déjà ba continuer à cop na bango po bazana ba moyen maman bandeko ba maman bazolanda o ba bi passe ya kobota maman grâce yo ndoboti mwana na yo o lelo zali ko luka bokola la te tongo midi pourquoi kotambola moyen ta papa lukata moyen ko lia ndako batu ezate po bozoluka quand même mwana oki ko bisa nini bandeko ba olanda likamba ko compléter na papa lobi non le bakarake nana posa ya mwana ngai ese déjà mikolo ebele mwana ngai zate onga na bakisizaka nana posa mwana ngai bato baza na mwana ngai bazali bango na bango mpe bazoloba me balingi koloba bisika mwana aza te biso tokanisaki nde tomemaki bango na mpe crime baoloba verité bisika mwana azali me toya boye bachange dossier na biso bakomi kogangela biso kuna koloba na biso bino boza na nini biso tokolakisa bino donc beaucoup vina bino komi en danger pour na mwana na bino oui bakomi koya ntina ndaku na biso baotindela biso bato baya eloko ezobikisa biso mpo toza pembeni ya société mais sino te déjà baya kokotela biso basala biso mabe me ngai naosenga kaka nzambe asunga baya kozongisela ngai mwana ngai baya kozongisela ngai mwana ngai mpo
esalami ebimi lokola ke famille na ngai nde moto esali makambo mpo Arsène wana aza ndeko na ngai aza mwana ya papa na biso na famille ezoloba nini na famille na biso bazoloba kaka contre ye siko famille ya mobali nde bazoloba mabe makasi na famille ya mobali na ngai mpo eloko oyo euti na famille na biso mais famille na biso bayebi makambo te toke tosololi na bato nyonso donc eza ye Deborah atekaka bana tozwi batémoignage ke Deborah atekaka bana nde ya ye azwi mwana ngai soki bateki donc apesi Esther wana soki bateki wapi soki batie mwana wapi toyebi te me nga na osengaka naza na posa mwana ngai papa nayebi ke tozali na bamama oyo bazali koexerce bafonction minene na kati ya mboka oyo en commençant par ye moko nano la première dame ya mboka oyo toyebi ke bandeko bayali message oki kolancer na bamama wana ex première dame maman Olive Lembe Kabila il y a des femmes maman bazali ba député bazali ba Henri Touam bayali maman Colette Chomba bayali batu baza ebele maman Francine Mumba bazali batu baza ebele maman nyonso tout o ba olanda yo ba passe ya kobota nini ko bisa maman bisa maman bazolanda na bango bayebi passe 9 mois tiko bota mwana ko matina age o akomi obungise kaka boye oyebi ke mwana azali eloko te mwana nga makasi tovane toute la journée vers 15h naluka mwana azali lisusu te naosenga bango bakota makambo encore bango baoloba ke biso toza na soutien te toza na appui te bango baza na bambongo ebele baza na bato na bango bakobimisa bango na prison so babimisi bakanga bato 2 fois te dossier kosila kaka bongo tokozwa mwana te naosenga na bamama nyonso baolanda ngai bayokela ngai mawa mwana moko kaka naza na ye wana bayokela ngai mawa bakota makambo oyo naa na posa na retrouve mwana ngai baolekisa ye. Et après tu dis que gloire et limakambo bien zali vraiment zala na motema pio motema kokita nzambe okota likamuna nzambe ayoki bamande kobola na biso ba papa ba maman vous avez la piste de solution à proposer na bandeko oyo bosunga papa Élysée na maman Grâce bazana makokite bana misolote boyebi lelo awa construire dossier ça demande beaucoup d'argent na mboka na biso. Il faut un avocat, même ça prouve à substance que réseau na bazana misolo na bango et ils veulent étouffer la vérité et mon anaté. Et heureusement que tout bango bazana no makasi bazo buna ba continuer. Sinon ceux va comme ma famille ou moyens alité ba kwa pe to lembi to tiki na biso. To sunga bandeko na biso ba retrouver mona na bango. Je crois que message eleki to tiki kolanda awa ne dossier sur procédure ne eleki Papa Élysée, tu commis penasuka. La limite au sa numéro de contact ya bandeko o ba olanda biso bandeko ba papa ba maman. Est-ce que vous pouvez, je sais comment est-ce que bolinganga. Je sais comment est-ce que bolingaka RDC. Je sais comment est-ce que bolingaka vous êtes sensible. Papa Élysée, moi ça là, ils étaient parce que ça tongo midi poko. Toujours senga na bino ba tozo olanda biso, bo ide biso na ka o. Ba autorité ba konzi ya mboka, chef de l'État top sungaye na makambo pomboke kele boso makambo c'est vraiment une honte. C'est-à-dire bandeko moko boyena yo oza colonel ozali capitaine ozali nani ba pese confiance ba pese fonction mo exercer ça la place moko neko ça rendre justice ça équitable o azali na tort tika pesa e tort o azali na raison pesa e raison na ye na place ya ko changer makambo biloko zo sala kitoko te. Merci beaucoup na bino Rolanda biso. Alors pour na ko contacter couple Oyo plus 243 89 925 85 85. Donc on répète les numéros de contact qui a couple Oyo. Lingi pe ko sunga bango parce que ça fait très mal. Bandeko va perdre autant la photo na bango va perdre poids. Et vraiment pour il faut que luka mona kimia ezati. Donc plus 243 89 925 85 encore. Donc contactez couple Oyo afin que tous en bango et longo. Papa Élysée pour reçu qui ça nini au message ni au qui ko lancer na bandeko ta biso. Message na ko lancer na bandeko bazota la biso ezali s'il vous plaît aux parents
Kofanda Kimiate. Kofanda Kimiate. Soutenez-nous quand même. Tous on a besoin de retrouver Kaka Mwana Nabiso. Nous n'avons pas besoin de gauche-droite. Au bas, ça la beauté. Bissonan, tous on a besoin de Mwana Nabiso. Mwana Nabiso, Monana. Bakonziamboka. Est-ce que Namboka Nabiso justice est sali? Est-ce que Namboka Nabiso Bakonziamboka pi baza? Est-ce que dans notre pays, tous on a un bateau, bako téléma quand même la situation boy. Bateau bazo bomamite ma ya bateau. Peut-être biso tozita en koloba, mais bamsu bako koloba te. Dans le moment où nous souffrons, s'il vous plaît, aidez-nous à retrouver notre fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'était une émission dossier. Non, Gédéon, Zala Kakawana. C'était une émission dossier. Nabandeko Tubola Nabiso. Merci beaucoup, Nabino. Donc, très très prochainement, toujours, na suite à dossier Boyeba, dossier où est commis à niveau Nini. Ba papa, ba maman, merci pour la réaction parce que nous avons confiance dans lui. Donc, prochainement. Au revoir. Bye bye.